Peuple congolais timba, peuple congolais telema. Lelo Constant Mutamba komi mabe. Lelo Constant Mutamba bakomi koluka bakotisa ye na babosoto moko ezanga tina, o ezanga mutu na makolo. Toyebi babiloko bato baza na kati ya kosala. Pona nini kolinga koyokisa biso soni tina degré oyo. Constant Mutamba le chouchou du Congo. Constant Mutamba un homme intègre. Constant Mutamba aye ko déboulonner système nyonso miibi. Constant Mutamba aye ko kanga madusu nyonso ya miibi. Lelo tellement pour comprendre que Constant Mutamba azali ko étouffer bino moyen boyi ba malamu ezali te, donc faut bolingela e boule fakende. Constant Mutamba aza jeune, azali ko porter jeunesse na motema na ye. Botika ba fantir papa ma wana boyela biso ba papa mloko papa. Bino bokanisi ke no bino boko inisa Constant Mutamba et pas peuple congolais. Bino bokanisi ke boko bo inisa Constant Mutamba et pas chef de l'État. Non mais vous vous trompez. Est-ce que bino batunde bocha Mutamba à la première à la ministre de la Justice? Et ça ordonnance présidentielle. Avant de faire certaines choses, vous réfléchir. Nous sommes pourquoi? Parce que Mutamba tche bino mal à l'aise. Nous sommes parce que Mutamba tche bino panzi likolo. Vous pensez que Mutamba koko bete na bino maboko na makambo nyonso bozali ko sala miibi. Bozali ko yiba mbongo l'État. Mutamba kanga maboko a croiser maboko, a tromper mokonza mboka, jamais ko sala ngote. Vous pensez que Mutamba ko kota na mafia na bino? Constant Mutamba la kisibiso, à la kisibiso vraie justice. Na ba province nyonso, bisika nyonso Constant Mutamba tamboli. À la kisi musala na ye. Constant Mutamba uti ko inauguré palais de justice na Kalemi. Et puis to vandi bozo fongola pe monokono te. Constant Mutamba détourné. Bande konanga to yoka soni. Botika ko milingisa makase pa mokonza mboka. Ne pensez pas que chef de l'État kolinga bino makasi koleka. Vous êtes que de flatteurs. Bozali bato yo bolingi chef de l'État te bolingi mboka weke de liboso te. Pour comprendre que na minute oyo pour affaiblir mokonza mboka, il faut attaquer Constant Mutamba. Pour affaiblir justice, il faut attaquer Constant Mutamba. Pour to yebandenge ni na kokota makamu mususu ba mafia ba kope na biso, il faut affaiblir d'abord ministre de justice parce que boyebi que ministre de justice a telemi mino na kingo. Parce que boyebi que yi azo plagete. Pour le peuple congolais bala mboka. Constant Mutamba bazali kokosela ye makambo. Ezali clique ya bato bavandi na gauche, bavandi na droite, balingela e boule. Babebi sa réputation na ye. Balongola ye na mitema ya peuple congolais. Balongola ye na mitema ya jeunesse. Écoutez, je vais vous dire. Soki bo meki na Constant Mutamba, jeunesse ozala libanda. Bokangelo kona so ibisa bino. Soki bo meki na Constant Mutamba, jeunesse et kobima. Yemoko alobi il est prêt. Yemoko alobi il est prêt à s'affronter la justice. Il est prêt à s'affronter la justice. Pour la nini koluka ko bebi sa image ya mutu. Azali ko pesa biso apesi biso valeur. Justice na biso bakomi ko bete na ngoma boko par-ci par-là. Constant Mutamba zongisa makabiloko wa bato bazozwa na makasi. Depuis ministère de la justice et la ministère de la justice. Voilà qui s'en a ta place ministre de la justice. Koleka Constant Mutamba. O atambola na ba province nyonso azali koyoka population. Mutozo pesa doléance na ye. Mutozo loba ba peuple azo yemo kozo yoka. Mais ça c'est le cas direct. Et pas chef de l'État. Chef de l'État Simba Constant Mutamba na maboko. Après ça ba félicitations, ba vidéo ezali. Ba vidéo ezali. Lelo ba maman ba papa bilenge to comprendre que Mutamba eko sauver honneur et justice na biso. Mais pourquoi bozo nga bo étouffer?
Pourquoi bozoluka bo étouffé? Lelo na tango loba mingi te. Nana makambo lelo loba mingi te. Bolandanga na ba émission. Bolandanga na ba émission. Merci beaucoup. Les gens de Konabino, petit béton de communicateur privé du chef.